MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Bote bane o babolingo lelo mokolo na yengo to beta masolo ya basanto la mifa botu na nini lelo na moni to kene na masolo ya mikuse ya ndambo faute de temps parce que na bimaki na ngena iz hôpital na zonga na ko lega nzela park ka moi ko baloba nini naza ko admirer créature ya Njambe et ba paysage kitoko moi fraîcheur le mo ebimete na bina sa mo elo wa mo amuke oyo avant de continuer ma solo ba santo nini c'est un biso choisi ba solo wa toyebi azana préparation ya album na ye azaki na studio banje mobimaki ya ba les plus importants na batela bonzambe je crois titre album eza metanoia. Et bah félicitations à Serge Choisi, une sœur allée vraiment malamu. Bandé mon à la vraiment kitoko, bandé mon Serge Choisi, bandé mon vraiment kitoko. Et bah le baranene, mon bien. Et puis en fait bah bandé mon a inspiré. Aujourd'hui peut-être 5 non nzembo, nzembo ya malunga, ya malamu. Alors avant de faire commentaire na makambo nzembo look ya ser et betisi mabaku balobi comment ser akati suki a omlo la fioti bandeko o babota mikolo ba fioti te ba fioti ba danseuse à papa wemba ya vive la musique voilà ba danseuse à vivre la musique ba fioti banobe on fioti balobi comment ser en Christ akati suki lo la fioti bamsu balobi akati suki lo la ba shege ka bango a shege fioti shege lo la moyibi mais ser en Christ sikoyo ndakisani na kopesa batu Bible na bino on ba pagana ba Bible na bino lo ba na bino kasi moi sa ko kata suki te parce que ye komate ska kata suki lo la mujibi boy et puis azo yemela batu banzembo ya Nzambe côté mususu batu mususu ba critiquer banzembo Serge Choisi en disant que bon na kota kuna na pour na ben on sala vidéo mulaite. Et na pesa na passé un message ok par rapport à coiffure nous sommes sur le TikTok naza na kata sujet à Serge Choisi à kati suki lola muyibi amoni vidéo à passer à Toms na salon ba okate suki parce que moni suki so na no silité za moi genre bakata suki ba yebi obi ke suki so na esilité za pembe na aussi la menano esilité nanu ba ezala net moins fort mais net moins on dirait na moni mutu mo akomi na sa lobi o penza coiffure à mosala Nzambe na moni mutu so na sa comité fala cha Lévitique 16 na mutu alors commentaire ba notable muso lobité fala kata modèle à Marie de Magdala en fait côté muso c'est que ça côté muso laissons retenir la marambasou qui ezali avant d'entoko ta la marambandze mon Serge Choisi na lo bagana ba santo boye bi nyonso to salara to yeba ba réaction tant o kata kovo ke kata su lo la moyibi oke osala soki nini oke kata coiffe soki ya bandenge nini neti prophète a tchaka mbeya na mutu abeti baligne akati tala coiffe on dirait boye déjà de toutes les façons ba musicien mokili baza ba modèle na donc faut akati soki lo la ndolemanya mokili et na normal parce que déjà ba musicien mokili baza ba modèle na ba toye ba réaction ba tuke boro et obeta eloko e olobisa osala makelele siko etamba na Nzambe. Est-ce que photo sala makambo pour non obetisa batu mabaku to esengeli tozala bandakisa parce que Bible ezosenga na biso tozala ba modèle konsenga na opesaka na basanto ezaki nyonso olingo sala rassure-toi c'est vrai mokili critiquera toujours mokili lobara toujours mais eloko oyo mwana na Nzambe
tant ozo sala ezala na elateli ezala na lolenge na yo ya ko se présenter na miso bato to liboso bato tozalaka toujours ba modèle et ozala esengo kata suki nonde bakataka suki to pe ndenge sengeli mwana nzamba kata suki on se raser très bien, on se coiffer très bien propre kitoko bimi bien na miso bato na zo exemple à passer en na kataka suki bien. Bon, ba modèle ezana ngo ebele okokata ra okata suki na se okokata pink mais ezala kiko kata basuki ozio sali suki dingwe suki nini ozio vimbisi koto sali suki nini otie banzela bamso alobi ke non lisumu ezate. OK, malamu lisumu ezate mais Bible zolo ba pe différence esengeli ezala hein na mo Kristo na mo pagano sikoyo batali musicien mokili batali yo ndenge moko hein c'est choisi batali fioti batali yo ndenge moko siko muto ayebi te so batuni wapi mwana nzambe wapi mwana satana bat ba oyeba te ko vo na banzela na mutu en fait bat ba comprendre te bat baza perdu baza troublé tous à la ba modèle na mo pousser message yango wana par rapport à banzema sœur choisi quand on est dans le balamino c'est une sœur wa yemba bien ça voit bien banze mon est vraiment inspiré en tout cas ngana yoka banze ma sœur choisi les plus importants na batel la bonzambe yango no voix bien te comprendre na le ba bombo chocolat mingi nzala mona na lelo balobi banze moza kito mais banze mongo et yoka na nango te devait dire soye bimi wala molinga ya likaya. Après, c'est envolé. Le plus important là-bas, c'est la bonne zambé. Tu es bien zéro en attendant au bimaki. Et ça là, un mois boy. C'était tellement bien. Du coup, et puis après, il est moins. Bat mi tourna. Bat balobi que non, ba succès éphémère. De ba succès à l'élo, ya qui l'élo, ça ba succès à ok ba surolio. OK basali soki nini OK ba pesi soki nini et du coup sali makelo beti 1 million de vies et lali 10 millions de vies et lali mais banzembo wana yoka maana ngote ezaneti banzembo te batata na biso kala banzembo to yoka kala o ti lelo so beta ngo sentir que no ba nostalgie zaka o yoko ndire elo mo boy ezana banzembo musu banzembo lola ba motema na ngai. Bon, c'est vrai, le comment on a qu'il lelo, hein. Mais banzembo pe ozo beta malelo, o pe a bien zali. Mais ezaka que pourquoi banzembo ngo ezo tikala te. Ezo yokana te. Nzembo normalement so yebimi. En tout cas, il faut pas consommer yango. Et ça là ba mbula ba bazo yoka pe bazo beta yango mais banzembo ndenge nini balobi banzembo lelo ezaka nzembo ebimi 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois nien. Jamais bêta une année, jamais bêta 6 mois. 6 mois na une année, nous pesa moké, mais banze mongo ya lelo, jamais, et ça la remarqué pendant ta moula, il est banze moka les alaki. Et ça à moi quelques minutes, quelques jours, quelques secondes, et puis après, nien. Na olobaka na bayembi na nkolo ke l'élévation vient ni le règne ni l'Occident mais l'éternel, dit la Bible. Succès nzambe mutapé ça. Et déjà les talents mon topé ça les nzambe. Tant on a matière talent quand c'est un toi sur don. C'est à toi quoi entretenir en haut. Pour nous impacter. Au tika bilembo na mokili ya bato. Au vandisa combo et dépendre kanaï. Donc c'est ressourcer car en présence nzambe. Hein? Tingama car na ye. Molimo na nzamba kamba yo pa sunga yo parce que okende pa ya na ba connexion te kuna ba connecter yo et ça na on litomba te ba reconnecter et puis après ba boy ba ga no ser mo boyemba to frère mo boyemba et suka ga wana or tango za na nzambe non seulement nzamba pesa ka succès mais likabo o acheka tina yo et au sam sala nango parce que faut yeba ke loyembo bit nango objectif ezali ko évangéliser loyembo eza message oyo to transmetaka eza to te ya ka to pesaka do bato ta bazoyoka et maté il faut sam sala na bavina bango
Et il y a un bon la mitema la banzembo. Il y a un frère Patrice à l'époque. Il y a un frère Leningon à l'époque. Pourquoi pas les Lopez à la Nengonate? Donc, ezaka parce que bateau, c'est détaché na source. Bozonge la nzambe ba yembi, bozonge la nzambe. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo tanyangwa koka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitanase pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na ngoya olatike mo vanzina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe papa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yoto komine la santu Lise kwa na yoto komine balongi olatike mo vanzina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe papa zambe na ngoya olatike mo vanzina bosantu ozinga bina
nakia kolianga lolinga lingi mais par son nom s'est métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olingo bebi naza toxiqué grâce à lui. balobi que non akosekwa akonzamba bakristo basekwa alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso doliaka ngulu te oyo milimo mobe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpona nga na yo